Mabota la mabota bamoya awa koluka ngai nzambe. Okombo tata mwana pe tata molimo mosanto. Bienvenue chez nous. Merci d'avoir tout balingaka Maman Francis Kabalenda, la présence d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Merci Nabato Nyonso balingaka émission Kimbangu Nzambe, rien que la vérité. J'espère que vous allez tous bien. Bandeko, na émission ya kitoko makasi. Zwa penata pousa kiti, landa émission Kimbangu Nzambe. Okoza la décide pour awande la sagesse spirituelle, ça fonctionne. Donc ce Rolandanga, okozwa implice. Donc c'est ça. Zwa penata kiti pousa na vanda. Voilà. Ya liboso na vanda kota na mama na likambo. Na koloba na likambo. Sylvain Botemundila. Azali susu kimbangiste te bandeko nanga. Bilone so bolanda nga boyoka. Azali susu kimbangiste te. Via ba propos na ye. Yango esali ke ba longola na lingomba. Ba propos na ezali malamu te. Sani oyo lelaka okobokela ngo soite. Sani oyo lelaka okokobokela ngo bakrashate bolimbisanga na bam. Okokobokela ngo bakrashate. Sani oyo lelaka obokela ngo soyi ezalaka te. Ezalaka te. Bandeko balongola ka na tour liboso azalaki libanda lingomba. Tango papa sibo ngimoki anga na pesi grâce epa ya mutu nyonso. Ye pa zwaka grâce wana zongi na lingomba. Metango azongi badana ye asilisa yango te. Azala kanda nanga abimisi badani nyonso. O balwa na portugais ba raiva. O nyonso azalaka nango na lingomba. Abimisi abandi koloba. Abandi koloba. Ah! Papa, ole kisaka mayele te. Lingomba la biso c'est la Trinité. Église kimbangiste ndenge tambwisela makana nkamba yango tokolanda. Yuza nani po oloba kotombo kaka. Yuza nani po baksa IOA. Oh là 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 là, mais franchement, batwali ko yeba mingi bongo te. Biso foto landa kata tesma ngba okianga ni aveuglement. Tala sikoyo. Tala sikoyo. Lelo azali banda lingomba. Bino watu boke kolanda ye azali suki mbangiste te. Alors ti bino boke no kolanda ka ye, botala ba émission na etambo kolanda ka ye bokansa kaza mutu mayele. Azola ka ba émission kitoko. Aloba kama malamu nzoka nde azali hypocrite. Sani o alela ka bwakela kango soyi. Sani o ye moko alela ka a néglige kango apesa ngo valeur te. Alors bino to bolanda ke bokansa ke mutu malonga. Nzoka nda mutu malonga te lelo ye wana akei. Papa, so totali pena bien na ebisa ki yoke. Oza 26. Ozo mériter église kimbangiste te. Ozo ki grâce. Mais obebisi grâce wana. Tellement ovanda na batata. Olia na batata mingi bazalaka nga natangana na papa mbenza. Ineti ye. Aloba nga natanga na vanda na papa mbenza. Na ndima kateke papa mbenza za nkolo Yesu. Iye aloba kango. Aso boya ba papa. Siko okozwa grâce ndenge nini ba revela kayo. Lingomba na biso église kimbangiste bato bayeba kango te baso songo mingi na bonzoto bazwa bonzoto batia na place molimo batia mopanzi ozo kozwa lingomba ya Nzambe les royaumes du ciel les royaumes de Dieu ozo songo na bonzoto menzoka nde soko landi mingi na bonzoto okobeta mabaku lingomba na biso esika Nzambe azali esika Satana pe kaka zaka ka wana alors landa ngo aveuglement ndenge bazotambwisela ndenge yo kolanda mais yo obima okoba kusoba da likabo basali boyo oboya yango te soki na nkamba balobi likambo boye bino bakomi koboya boze bele ba 26 batika liboko bando bima moko molingo tata ko sokola boze bele boko bima moko soki likabo basali bonaka ya nkamba bango babi non jamais ko simba te bino banani oboboyaka. Oh, tata kosala yango to kolanda. Oh là 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 là. Bon. Sylvain Botemundila.
Ciao, ciao. Ciao, ciao. Kombolangi na kombola. Kombolangi na kombola. Kombolangi na kombola. Kombolangi na kombola. Kombola, kombola, kombola. 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 Bon, bye bye. Ok, de balam. Donc, batikali. Bazwa mayeli. Tosale la tata. Etali bino. Bon, tokota siko na mama na likambo. Sujet na biso ya lelo. C'est très important. Voilà. Ça boyo ki mokelele, la mwana ya mukie. E moko ebiseke avant de kimia mais talaka mwana e moko sakana e moko lobakaka donc mais bo supporter mais kalate ba matériel ko vanda ya bien wala pelata bo sala ba émission au son au nini ya makelele moko pembe e koyoka na te na minute oyo bo supporter. Voilà, bo s'abonner hein. Abonnez-vous sur notre chaîne. Bo sala rate ke utali mais wa s'abonner rate. Non, s'abonner, commenter, liker, aimer, et c'est très important. Bon, avant de kota na sujet na biso na mama na likambo. Nazotia vidéo ya papa Zako. Oya lobaka pona décidence. Tango na kotia yango, nde siko to kota na sujet na biso oyo to lingi to lobela. Donc voilà. Ils savaient qu'il doit avoir. Ils ne nous ont pas craché. Ils nous ont dit, vous êtes déjà infiltrés. Papa Daguen a dit, parmi vous déjà il y a des sorciers. Papa Mbanza disait, parmi vous il y a des gens qui souhaitent ma mort. Et quand nous nous serons pris, la guerre va commencer ici. Ici au centre d'accueil. Tous les Guimbangis le savent. Ce n'est même pas un secret. Papa Daguen apporte deux paires de chaussettes. Il dit, ça va commencer dans ma maison, ce que le papa avait dit. Et Papa Lek a fui mon copain, il est venu dormir ici. Il a dit à tout le monde que maintenant je suis alors locataire ici au centre d'accueil. Papa, pourquoi? Mais c'est parce qu'il a déstabilisé toutes mes installations spirituelles avec lesquelles je communique avec mon père. Donc, il savait déjà que la dissidence est là. Mais tout le monde savait qu'il y a un successeur. Et que Papa Simon Guimbangui doit être le successeur de leur papa. Tout le monde le sait. Ils le savaient tous, parce qu'il avait dit ça en 1951. Mais parce que il y avait la pression occidentale, et voilà comment la dissidence n'est pas soutenue par d'autres personnes, mais c'est l'extérieur. La dissidence est soutenue à l'extérieur. C'est l'Occident. C'est ceux-là qui sont venus, ce sont eux qui soutiennent. C'est planifié depuis là-bas. Et comme les parents nous ont avertis, on a pris des dispositions. C'est pour ça que nous avons dit, nous n'avons pas peur parce qu'ils ont tout planifié et nous savons là où nous allons. Il n'y a pas de crainte. Il est le chef spirituel, la succession continue. Je dis et je finis. Voilà, toyoki papa Zako ndenga lobi. Tolandi yango bien. Donc, papa Zako azali ko expliquer décidence ndenge bandaka. Boyoki ndenge beti histoire de papa de ngenda. Et après, bamemaka papa de ngenda ne bamemaka bango pona babungisa bango mayele. Tant bamemaka bango babungisa bango mayele pona babongola bango. Mais bakokaki te ndenge mindele bayaka na niveau ya manipulation ko manipuler batu babungisi bino mayele bakomisi ko tambwisa bino na mayele na bango ndenge bango balingi bameka na batata bakokaka te nde baye koloba non tellement bakoki te tokende siko epa ya bana na kati ya bana papa bana ya papa de lungana bazalaka de na likambo wana bazalaka de na mayele wana bazalaka prudent yango papa Zako alobia bazalaka déjà prudent na likambo yango yango wana timi ndele bayaki baye siko bamoni ke batata bakoki epa ya batata te baye epa ya bana siko bana ya papa de lungana bazalaka déjà prudent mais bana o ba récupéraka ezali bana ya papa kisolokele na bana ya papa de ngenda mindele wana pona ni po batiaki mbongo anje batie mbongo anje yango wana lelo lingomba na biso ekabwana pona nini mbongo tellement déjà papa Zako bazala mayele bakoka bango te bameka bango me bakokaka bango te po déjà batata na bango bakebisaka bango avant
mais bana mosusu tema balingaki mbongo mingi nzimbo ya mwana lelo bakola kotambwisa mana mindele mindele bagidaka bango baliaka mbongo ya mindele ba missionnaire banda makambo kala baye ko récupérer nde bana nde bango batambwisa makana na bango bafutaka bango basinya ba pacte ya makila nde siko batambwisa makepai ya bamindele wana pona nini bakweisa nkamba mais siko nkamba pete meza Jérusalem bino bokweya nkamba moye kweya nango ezate yango wana ndenge bino bolobaka ke papa zako ou papa simoki maokiangani bango nde bakaboli lingomba o résolution ekaboli lingomba non eza bongo te wana nde ezalaka makanisi na bino ezalaka nde makanisi na bino ezalaka bongo te po ete Paul Dibuya wana papa diangenda zana azwaka deja niangara akangaka deja niangara kiti ya papa Paul wana papa diangenda zana donc Paul Dibuya atikala kobanga papa diangenda te abanga ete atizwa pena niangara komisa yango kiti ya papa Paul kiti na ye donc yango wana bozomona kelingomba na biso bitumbe bandaka deja banda na tanga papa diangenda etango papa diangenda ekotika nzoto papa kisolokela tiki nzoto papa diangenda tiki nzoto bana ya papa diangenda banda ko considérer papa dia lungana te bana ya papa diangenda batikala ko considérer papa dia lungana te pona nini po ye atanga te aza mutu amboka atanga te bango tema bavanda na poto batanga na poto donc papa dia lungana zo représenter le côté pa na bango balingaka papa dia lungana te batata 26 wana papa dia lungana zali mais bakomaki deja kotambola kosalisa mikanda bakomaki kokota na leta pona mikanda et puis balingaki ba éliminer papa dia lungana batata 26 balingaki ba éliminer papa dia lungana tango wana po bango ba récupérer lingomba Mobutu nde apekisaka bango Mobutu ayebisi bango ke ngai na papa na bino papa diangenda toyebanaki très bien nayebaki ye bien mais tellement akufi grand frère naye atikali na place ngai na kobebisa te tellement ndeko naza na place bokoki kolekele na esprit te il faut azala wana babandaka déjà démarche na ba bureau ya gouvernement bakoti bikanda po ete bango moko batambwisa administration batambwisa lingomba donc administration ezala na maboko na bango na kati ya kini ale papa dia lungana atikala kaka na nkamba kuna tellement ye atanga te atikala na nkamba avanda na nkamba vraiment batata 26 bozoyoka wana papa dia lungana zana siko na tango wana bande kosala makambo oyo wana papa sino ngimba nkiangani ndana zuki bokonzi te me babundisa deja papa dia lungana wana papa za kope nanu te me babundisa papa dia lungana wala lungana zaka na esika bazobundisa ba éliminer ye ba récupérer lingomba bango moko batambwisa lingomba donc batata 26 yo soki Mobutu te ndesi moto ekitela bango bazika kala po ete bango bande ko butsa pa dengenda makasi Mobutu nde aretaki bango yango wana bakotisa mikanda na gouvernement pona ko arrêter tango papa dia lungana alingi azwa siko esika ya chef spirituel et représentant légal ya église Kimbangisa siko mutu abande ko landela makambo wana ezalaka papa Benansili o akendaka pa na bango wana ye mutu abande ko landela makambo wana na ba bureau nyonso ya leta bango déjà bakanga do bango balingaki ba récupérer mais tellement que Mobutu alobelaka bango nde balobi ke bango bakolandela nyonso mais papa dia lungana azalaka kaka na nkamba azalaka chef spirituel kaka na nkamba mais représentant légal na maboko ya batata 26 bango nde obongisa makambo eza na maboko na bango yango wana papa dia lungana tanyoso asalaka mikande bimaka te po représentant légal ezala bimaka na maboko ya leta nde apesaka yango pona ozala représentant légal leta nde asalaka mikanda wana nyonso mais papa dia lungana atikala kwa kozwa ngo te po Benansilu atambolaki papa wana atambolaki esimbaki te po bango bakangaki deja botala siko na ta wana bango bakangaki deja Benansilu o nga nazoyebisa bino Benansilu azalaka mutu azalaki directeur ya cabinet déjà depuis papa diangenda depuis na 1960 ayoko continuer ti na tango ya papa dia lungana Benansilu akenda 26 akoma na 26 kuna
ye wana ona papa de Lungana abadai kotinda akende kokotisa mikanda pona ba légaliser ye comme représentant légal. Mais Benansi wana kokena ya azokene na yazaki na ye pena na volonté te. Azaki pena na bolingo ya kosala likambo ngo te. Mais kuna bande kokene déjà na ba bureau. Aye ko isa papa de Lungana nini ke en tout cas nga papa nazomona makambo clair te na omona ya mikolo koya bana bino ba kokabola lingomba pote ba na ba bureau nyonso nga na kei na kuti déjà ba tata bakala déjà ba kota déjà mikanda. Donc ezo simba kutu te. Donc ndenga na omona na makambo mikolo koya nga pe na ofungola l'église na nga bozoyoka. Donc wana siko Benansi o akenda 26. Yango wana pe yepe awumelaka te na ndenge pe 26 tango bakei yepe ko kende mpona bango pa de Lungana aza muto mboka aza mayele te atanga te moi atambusa lingomba ezati yango wana papa de Lungana ti atiki nzoto batikala ko reconnaître te comme représentant légal de l'église kimbangiste pona batata 26 bozomona makambo wana ebanda kala bitumba o bozomona o ebanda kala siko problème ezaki balingi de vérité te siko ngape na ye na vérité nde awa émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité na tango mama bibi akufaka mama bibi tango akufi bango bakangi nzoto mama bibi bakangi ebembe papa de Lungana lobi ebembe wana ekende nkamba bango balobi jamais tango mama bibi azalaki awa banda ko pesa su ba honneur te lelo bino bako luka nzoto na ekende nkamba ebembe oyo kokende nkamba te baboya mama bibi akota nkamba eloko nini siko papa de Lungana salaki alakisaki bango ki azali Nzambe atindi ba musicien na ba pied gauche bakenda kuna na mokoto bango basalaki diba. Donc papa de Lungana na été asalaka bango ni na bonzambe na ekidiba ba comprendre te ba pied gauche bakota bazwa cercueil ba mata na mutuka mbangu na centre bango bande kolanda na retard do batikala kidiba to tata la kisaki bango ke baza na force te bana nguya te yango wana siko nzoto wana iyaka na centre et puis na ndenge ekotaka nkamba soki bango moko batata 26 yo nde mama bibi akota nkamba te ndenge bakekunda bisika bango babongisa bakenda kokundela bango bozomona. Donc bitumbe si bandaka kala comment papa de Lungana za na esika botelemela ye makasi bongo comment boyebi ke ye wana nkolo Yesu boyebi très bien mais atanga te yango na lobaka bokonzi ya Nzambe eya na classe te okoki na yo kotanga bango siko batanga bomoni bisika bazoluka gloire fale basalati de bango bata bakenda kotanga na bapoto wana bakenda kotanga ndenge ya kotambusa lingomba non tellement bino botanga bokenda bapoto boko hérité pe bonzambe te bokoki kotanga ndenge nyonso botangi mais bokozala kaka limité. Il y a rien de spécial chez vous. Pas la bino kune loko ezate loko asiko obo créer boy. Otangi yo mwana poto mais oza o créer loko te. Donc oza no kaka limité. Ozo mona kaka nde bazawana bako bikisa batute bango batangi. Mais bazo ko boma docteur atangi na poto. Muto mayele mais azo boma bato. Pona ni oza limité. Nyonso bango batangela ba fabriquer le côté baza limité bazo wela kibokonzi ya Nzambe mais bango atako bikisa muto malade ata muto akufi batela bango wana bakola musa te. Donc papa de Lungana babanga kana bango yete batata donc kaka tangu papa de ngenda tiki nzoto mama bibi ndenga azalaka wana na yebisa ki bino likambo ya mama bibi ndenge mama bibi abandaki ko senga papa de ngenda apambola bana na ye metamba papa de ngenda salaka yango te yango moni mama bibi abanda kolela makasi bana na ye bapamboli bango te. Donc bango ndenge azabaza wana bapampo makate babundisa papa de Lungana papa na bango bayebi ke papa na bango papa de Lungana za papa na bango tellement atangaka te babundisa ye mama bibi ndenge aza wana mama bibi a regretaka
ndenge papa de ngenda ke ya yebaki kaka papa de ngenda kozala papa de lungana kokufa na ye aza mukolo me ye ya kozala ya suka ye nde mutu akotika apres avoir kokufa ya papa de ngenda nde apres avoir kokufa ya papa de ngenda nde bana na ye bazwi bokonzi arma na ye azwi bokonzi ayebaki kaka bongo ye bande kosoutenir bana na ye sikoyo tangu kaka papa de ngenda kokufa problème ye donc mama bi bazana kimia te po atali bana na ye papa apamboli bango te mais epuis ayebaka ka kufa sikoyo te briske we papa akufi do esala ki passe makasi atali ke bana na ye batu ba hériter lingomba te azaki vraiment na souci yango elelisaka mama bibi makasi yango sikoyo bango pe batikala na dan tanga bakenda batanga na poto kasi bokonzi ya nzabe batambwisaka ngo na classe soki otangi classe makasi pona kotambusa lingomba oza na échec nzambe atanga te nzambe kotangela nini soki papa simangi mwa kyangani atangaki mwa moke ezalaka mpona sambla soki asalaki ndenge asalaki ezalaka mpona sambla mpona komaske bino asala te mpo aza na nyonso azali nzambe mokili akotanga te akoki kosala te non ezali mpona komaske bino kaka ezali mpona komaske bino me bino boke kowela bokonzi ya classe poto aboya kotambwisela yango lingomba no lingomba azali batambwisa yango bongo te yango nazoyesa bino bandeko moni papa de lungana nde babundisa ye deja nde babundisa donc lingomba deja si ekabwanaki nango na ntango wana papa de lungana azalaki babundisa papa de lungana makasi bozomona mais telema mpe nzambe balekelaka na esprit te nzambe azali nzambe abongisa makambo na ye avant eloko nini asalaka batangisi papa zako batangise bango moko baloba papa kisoloke aloba yango tozela mwana biso zako po aya kobongisa administration papa dia lungana aloba yango papa dia ngenda aloba yango tozela mwana biso zako po aya kobongisa administration donc c'est ça ya likamoko yelinga oh là 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 Dieu merci likambo ya kokende ya papa zako na États-Unis ezaka na tina na préparer yango bapesi nga yango ka sikoyo merci tata donc c'est ça andoro bani bunga te makambo wana nge bungisa mama mnande koloba papa de ngenda pe aloba ke tozozela mwana biso zako aya kobongisa administration donc yango wana papa zako tango papa simoki mbango kianga na zwi esika papa zako nde sikoyo ayoko bongisa administration oyenda azala makambo nyonso na maboko donc c'est ça yango bomona makambo elekaka wana papa simoki mbango kianga na mizelaka na esika te papa zako pe nanu teke abana ko tambwisa administration mais bandai déjà ko bundisa bandai déjà ko bundisa donc ko bun ko kabwana ya lingomba eza nango papa simoki mbango kianga ni te na ndenge alati na nzoto na yo eza nango yete eza nango papa zako te déjà si babanda bambwana kala yango na ngana expliquer bino bien makambo tozomona oyo yango pe eza na ngola yango bitumba oyo eza na ngola bandeko bitumba oyo yango nde eza na ngola église kimbangiste na Angola après indépendance ya Angola na 1975 bato alete ba ko reconnaître liboso église catholique et après deuxième de reconnaître église kimbangiste direction Kamba église kimbangiste ya Angola etambwisamaki na Nkamba donc église kimbangiste na l'état makambo nyonso mikanda nyonso esalaki déjà église kimbangiste direction Kamba etangu kaka Paul Dibuya akoti na Angola akeko siège na Luanda wana akomi ko salisa mikanda asalisi mikanda akoti wa mikanda na ndenge na ye na ndenge na ye na ndenge na ye ekomi église kimbangiste direction Angola donc direction Kamba eza lisuste abebisi makambo ebele atiba mikanda nyonso ya lokuta siko na leta bandeko reconnaître lisusu église kimbangiste direction Kamba te bakomi ko reconnaître kaka ye nzoka nyonso wana ezali mafia akota ngo na ndenge ya mabe siko église kimbangiste na Angola a récupérer nyonso Angola mbatina ba province ba 8 juana nyonso lingomba ya tata ye a récupérer nyonso ekoma ya ye o ye amonela pasite o ya bukane la talo kolote
oyo ya kutanela likambo moko te tango aya okuta héritage moko boy oyo tata ye moko kola bongisa likambo na ye mpona avandisa lingomba ya Nzambe na mokili. Mais Paul Dibuya asalaki nini? Ake kobebisa akotisi mikanda ya mabe, abebisi mikanda moko tia na ndenge na ye, asalama na ndenge na ye, ale a récupérer l'église nyonso ya kimbangiste na ngola mobimba, a récupérer ekomi 26. Wana siko bakimbangiste bakolo bisika bakomi koluka bisika ya kobondela batu mona bana bilaka bana tata balongwe a ekosimba te, en tout cas ekosimba te, biso direction kamba biso nen kamba ye pa lobi kamba niet, il faut balanda ye, il faut batosa ye ba o batikala na ye ba ope bakendaka mais tellement que ye esika vanda wana eza ya yete mutu moko atia yete ezalaki moyibi ake kovanda na esika moko oyo eza ya yete yango ozomona kosamba wana ti lelo makambo ezokende esiko na kosila bozomona makambo ezokende esiko na kosila po ntango nkolo akorécupere tata Simon Kimbangu Kiangani a récupéré lingomba ntango papa Simon Kimbangu Kiangani akokende Angola na 2025 awa fini la récréation. Sikoyo nde makambo ane kolamuka bien la place bokomonela kimoyibi ya Paul Dibuya na bisika oya kanga ekozala isusu ya yete po ya azane loko te, azane loko moko ya souffra nango te, aza mwana ya Kimbangu te, aza makila Kimbangu te, de bako kanga ye nyonso wana ba paroisse nyonso ekozonga na direction kamba na Angola. Déjà makambo ezokende bien, makambo ezokende bekala te to boko mona échec nanu ya Paul Dibuya apoti elanda batata na bango o mususu eko bandana na Angola après ekita tango Paul Dibuya kokweya siko bango nyonso bakoza susu eloko te ti siko bando kita babebisa ba 26 nyonso po 26 nyonso ekokangama 26 eko kiko existe te non wana des églises te. Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi lelo alobi nini kimbangiste nyonso lataka vert blanc ezali identité chaque dimanche et puis mikoleko ya il faut na carte neti ya l'état, carte ya l'état pour tata alobi to sa l'état, carte ya l'état et pour na carte ya mondimi kimbangiste bakoyeba ye na carte ya mondimi identité na yo yango bakoyebela yo siko soki oza na carte ya mondimi te oza kimbangiste te. Biso to na identité bakwaya kimbangiste ne longi tata Simon Kimbangu Kiangani Nzambe molimo mosantu sikoyo yo oza nango te, oza kimbangiste te. Mikolo ekoya ekokoma bongo ekokoma bazotambola basoda bazotambola bakangi bino boza banani yo sa mena église na kimbangiste lakisa carte olakisi yo kimbangiste bayeda kati ya église bino bolakisa ba carte na bino ezate lokutu ya mama nango akokwa ndoki ale église sa nini ekanga ekokoma bongo yango moni ke makambo yo batombokela bato bakomoko zwa raison ya résolution bakaboli ngomba résolution siko makambo nyonso na yebisi bino bandeko nanga makambo nyonso nga na yebisi bino tangu batata 26 bandeko bunisa papa dia lungana est-ce que papa Simon Kimbangu Kiangani azalaki des chefs spirituels papa Zako azalaki déjà wana na cabinet rien mais bandeko dako bundisa donc bandeko faut comprendre batata oyo ya 26 ba manipuler bino bazo manipuler bino so ba comprendre bino te etali bino mona lingomba na biso ezala bato ba umeli basala kala na lingomba basali na batata mais bango bazandenge tellement que azui tango molai na église soki akomi na mbongo te asomi ba jeep te asomi ba mituka te bakomaka nini facile à manipuler omona bato 26 akochele pake wana sali nini akei pote bango bayela mbongo nzoka nde lingomba ya Nzambe soko lingolanda Nzambe kotala mbongo te kolo Yesu bayekoli na ye moko te akomaka millionnaire bozoyoka tata Simon Kimbangu azana bayekoli na ye awa bango nyonso bango na bakenda moko te akomaka millionnaire te akoma na tango papa de ngenda na batango bato bakomi posaka bakoma millionnaire papa de ngenda luka aloba yango batata balobaka yango luka bokonzi ya likolo nyonso ekopesa mela yo soki osali na bosolo nyonso wana ekopesa mela yo batata bayebaka ke bato oyo tata ndenge azosala bolobi lobi akobaluka na ye bayebaka deya balobi na biso donc c'est ça yango namonaka bato bafingaka
bato balobaka mbongo lingomba ozolia o voyager na mbongo lingomba osali bona mbongo lingomba, rien à voir na lingomba, rien à voir, rien à voir. Na salelaka tata na ndenge nanga nakutanaka na mutu moko te lingomba apesanga mbongo nga nalobaka ngo nga nde naza boye nalingaka nde tata pambolanga tata kopianga mbongo lelo lobi esili na kolia esili nga nasengaka lipamboli. Alors lipamboli nanga nde ezomanifeste yango nde esalanga mabundi, lipamboli en vrac yango nde ezosala mponga nazala eloko moko te kozala kale na vile yanga po te lipamboli deja eza kati nanga makambo nanga nyonso pepele na pepele po te nazosala nini na bosolo. Nga nasalelaka tata na mbongo te, nga nasalelaka tata na bosolo, natalisa monene nene na mokili. Siko batata wana bakenda facile à manipuler mpona nini mbongo neti papa oyo nazolobela na Benansilu oyo akenda 26. Papa wana azwi mbongo même na lingomba adetourne makambo ebele ayiba na lingomba makasi ya jete. Mbongo wana ekenda wapi? Azaka ndenge aza. Mpona nini? Eza lipamboli te bakozwa na ndenge ya mabe. Kozwa na ndenge ya mabe epambolaka te. Mbongo wana ekosila ata ezalaki combien ekosila yo. Ekosila. Donc ye asala makambo ebele ya mabe na lingomba. Bambongo ebele akanga, makambo ebele akanga tata wana. Mais sala eni eloko te o pa lukaka o moya zwana ngo atande nga te kuna mukomoko te bakabele $50,000 oya lukaka wana azwati pwete bebisa deja zakane na nzambe mais abebisaki batata 26 baza batu moko mabe tango bango bazokabula lingomba baye kozwa bato yo bamonaki ke bato baza mayele na kati balobi na makambo administration batali directeur de cabinet Benansilu bazwi batie deja mopanzi abi ye tozwi ye bazwi ye et puis batali lisusu abi non il faut bazwa lisusu papa Kayombo na papa Njinga pote bango mibale wana bango nde bazalaka mukolo papa de Lungana azopesa papa Simongi Maokianga ni voilà lulendo mukolo wana ya remise reprise papa de Lungana na papa Simongi Maokianga bango mibale papa Kayombo na papa Njinga bango nde bazalaka siko bato 26 babite bato e photo zwa bango yango na ba récupéraka bango po bango baza bato baza facile à manipuler pona mbongo baza capable nyonso batalaki ke to sali mingi awa to sali mingi to zipe eloko ya grave te pona bango baotala matériel donc to zipe eloko te donc ba jeep bani ba vindenge bango balingelaki bakoma ba millionnaire tellement que bakomaki te kuna mbongo yango balakisi bango baosani bakenda pona mbongo yango desala nini elongola bango bakenda ndenge papa de Lungana bandai suko kwa kotambola te papa Kayombo wana ndia bandai ko simba papa de Lungana alibabi te il faut to récupérer bango. Donc c'est ça na lingomba nzambe soko landi mbongo en tout cas etalio yango na bandeko na ngana ko expliquer bino makambo poete bino na mituna bino botsaka ke résolution yango ekabola lingomba résolution yango esala wana batia résolution lingomba ekabona nzoka nde lingomba avant kutu papa de Lungana kende makambo deja ezalaki bango deja bakabolaki deja batata omona ba 26 batikala kolinga papa de Lungana te pona bango azalaka mayele te nzoka ne papa de Lungana ndoko kosana na ye mayele nini oya mokili mayele nini oya mokili o papa de Lungana kobosa mayele ya bonzambe bango bakotikala kozwa ngo te bango bamona mutu mboka ba négliger yango na bozomona ke mabe o nyonso basala bazofuta mande sikoyo yango na batatele ya babongisa deja makambo ya papa Zako ndenga za wana yenda kosimba administration yango bozomona lingomba na biso ndenge ezotambwisela mabandeko nanga ndenge ezotambwisela ndenge ezali foto tosa biso ifoto landa batata bino bokofinga ka papa Zako te eloko nini ekosaka bino bandeko nanga banani bayaka ko manipuler bino yaya yo soko zofinga papa Zako yo soko zofinga papa Zako soko michana libulu ye deja batata babongisa makambo ke yenda kotambwisa administration ndenge administration lingombe tambolaka eza de ndenge batata babongiselaka yango yende ayeko bongisa yango pi papa Simongi Maokianga na loba yango na sala émission moko na tiana maloba ya tata papa Simongi Maokianga na loba
papa Zako nde ko bongisa administration yenda ko bongisa yango pote na tanga papa Benansi Luana makambo ebebaka bune mo bozo mona ba makambo nyonso ebebaka ti papa de Lungana yeko kende atikala kokoma représentant l'égalité pona batata 26 Aleta papa simongi mokanga na zwe esika le papa Zako abongisi makambo nyonso. Alors ce qui bina bolandaka ko yoka batata surtout batata même batu mwa mutoza na kati lingoma me bilobela bazaka na bakota akande na makambo ezanga tina oleke kolanda tata simongi mokanga na ndenga lingi bongo te oleke kolanda musala ndenge bazotambwisa ngo te bongo te. Alors église kimbangiste yo soko boyi na yo biso to kondima. Alors tata ndenga zawana et si déjà tanga bandaka musala na 1921 kolo yeso lobaka na ye ba oba kolanda yo bango nde ya yo. Alors soki bino bolandi tata ekozala malamu biso to kolanda tata biso nde ya tata biso nde ya papa sikongi mokianga nzai molimo santo oyo kotosa na ete aza na ye ya tata te aza ya tata te biso to kolanda nyonso ndenge administration ezotambola ndenge bazo kotambusa makambo nyonso toza wana mpona nzambe na biso tokotosa à 100%. biso bana na ye tokotosa toza wana ndenge nyonso tata kotambwisela lingomba tozali toza mpona kopesa tata maboko. Donc bandeko na nga émission na yaki na pesa bino na bakisa bino implice bakisa bino mayele ko bato bele ba on négliger na bomona landi bo a négliger oleke alandela makambo nga na lobby meye ako négliger yango aoya ofinga do wana penga elobela ngelote ato fingi yangani ni shodi fra to ngana zaka wana na sala ka msala tata. Donc c'est ça zwa exercer examen de conscience et ko aider yo ndeko nanga. Voilà, merci à tout balandinga, merci à tous nos abonnés, merci beaucoup vraiment. Merci à Nebo Yabanga Banda pour nous besoin ya kotala, bon continuer ko s'abonner, bon continuer ko partager ba émission, bon continuer ko aimer, ko commenter, et ça est très important. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Tout le monde à la prochaine. Bye. Aikibalu nalogi mokili Yembo ebele mikembo banda Aikibalu nalogi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Aikibalu nalogi mokili